Bonjour bandeko nanga. Bonjour na bino nyonso. Mama Bijou aye lisusu na recette asika. D'abord on senga bolimbisi pour na nini ya lobby. Nde na prometaki bino de 30 minutes na ozonga puis na lakisi lisusu te suite. Recette nanga lobby zaki pomme de terre na mélange ki yango na aubergine, na tomate. Donc batala ki ba yebi recette yango. Conseil na pesa bino kaka avant que tu aies pomme de terre na yo na four otokisi yango bon sangisi ba légumes wana okotisi na four na ngasko na kometa bino na yo la bino recette ndenge beli na kende ko zo mwana na classe na ye na kuti bana balie na moto zo na choite ya bo moni ke na zongela bino te mama Marceline po benga nga tuna Bijou video esilité ezaki ndenge nini donc ezalaki bongo na ye na kuti bana balie. Le lope bolimbisi na ebite image en modèle ebima parce que bana to ba filmaranga so na vandi na zolo bezara facile na zuka téléphone nga na téliboso mais siko boye bana bazate moko alali na ye donc naza obligé le ko la r ba ya ke linge koka naza obligé fona ça la recette momba ngo po bomba lia donc na débrouiller ka bongo na télémsi téléphone nga liboso je sais pas ce bon na image deni bolimbisa na ba image nga tam sous qualité ba image na ngezo sepelisa binote. Donc pour le moment naza trop pris si on a commis prête na luka ko somba ba caméra ko somba ba biloko ya bien parce que pour botter la image ya bien bon mais ça na ka ande na lobaka bon recette na ya lelo donc na sina mélanger na sina lambi pour vidéo za la mulaité na sina lambi na sina fungoli pe four na nga recette na ngeza liboye ya lelo Nina Girose, hein? Fianzi na biso ya Girose. Oh na somi on a neto meza na ba magasin nyonso. Nina Girose. Yango na sombi. Na tie Girose na awa, misunyo ya Girose na tiango awa. Na zui penani carotte, petit pois na tiango awa. Nazui masangu yango maïs na tiango awa nazui litungulu na kati na tiango awa mto filmer ngazati nazwa ki épice onga na linga ekotia na tie épice oyo parce que na kima la végéta na mona ngo mungu makasi na tie épice oyo awa na somba épice ngo na Lidl na silesi mélange na sali mélange o na sali awa mutu akoki kolia bana bawe kolia ngo atana spaghetti bana bawe kolia ngo atana pomme de terre esko nga lelo na lesa bango na biloko wana mibali na tangite na sombi feuille oyo na Lidl mais eza na magasin nyonso eza na batu mususu nga peso na za na temps ermo na sala yango nga moko kwa pa nini nanga ona sali mélange oyo na oyipe kosala nango samusa na sombi nini nanga ona Lidl so na za na tande na yebisi bino nga mona sala yango mais ona sombi ya kosoma na Lidl tam subolo baki mama Bijou bando bandi bokola so ba recette voilà que ce soit kabilo mu likolo parce que temps eza vraiment té hein temps ezate. Donc na tante mikolo ka biloko na ngala bana tozolia yango batamoka ya 1 heure du temps batamoka ya 30 minutes donc naza vraiment na temps ya kolamba te yango bomoni ke na osala recette moka ya mike mais na yebi ke ekosunga ba mama mingi bakosunga mana ba recette onga nazo sala mokola ba pondu mokola madesu ezali puis na lobaki na bino mama nyo surtout oyo amoni ke akoki na ye kosala video atindela nga na kotisa na ngo na chaîne na nga Bidor TV masolo ya sika na kokotisa so ipo moni ke oza na recette moko bolingi na okokota na nini te na YouTube te obengi nga olakisinga recette na yo olakisinga ndeni na okolamba na oboya te na osala ngo mama teka mosi ya papa na biso Emmanuel na F-Stat kande toyokanaki sala ba video tindelanga na kotisa po na publicité ya terrain na biso ya les 6 ya les 7 na F-Stat
donc koto terrain moko ezateka yango na F-stat donc biso nyonso tokutana epai ya mama teka loboko asalelanga Thomson moko mwana mwasi wana donc nga mona asala d'abord Thomson danger mais nakumisa ya mama teka tina lelo nasengaka kaka bacommande mama teka na F-stat donc Thomson na yo wana donc tala kaka donc biso surtout les 6 les 7 tozala kuna donc barbecue en Allemagne terrain yango kuna na F-stat barbecue na kin et pas à bijoux d'or donc bidor quoi na bandal balari numéro 79 donc biso surtout aux kuna le 19 site na biso asike ezaka moko bidor TV masolo ya sika c'est bon na linge la biso biloko na nga recette na nga comme ça bon na ndenge ko bima na otango lisusu na four. Ça vraiment la place tête ici c'est ça ciseaux à zakapi paquet oyo na moni za paquet de 12 tant sino kangaka moi 6 na laxi bino ndenge sali comme ça na tiki les restes bana ba omo bosala parce que nazo bima c'est bon yango fait na nga yango attends on est peut-être besoin mona fait na nga yango yo tata fait na nga yango yo tatiki na nga yeyo Maman Meje, Léon a tourné la salle d'émission Souka. Émission, jamais la rata, so na bandon. So yingi zaki nga mote, jamais la rata ba tata moi si. Tata moi si yo bongo nanga, li kamni. Yo pe baba la yoti. C'est quand ma calme. Mais nga mona tata moi si. Tata. Maman Meje, maman la Kevin. L'émission de les acquis, ma tata, pinza donc yo babinga ma tata. Donc bozanga na bino bani na ngate parce que bo les oka masolo sika. Mais nazawa na kuna kozozo pe masolo na bino bo pesa kanga. So masolo na bino donc bozo pesa nga ya bo tambisa musala neti maman apesi nga lisolo oyo ya tata moi sinzambe apambola yo. Nga mo pe naza témoignage vivant naza ba masolo ebele donc bo beaucoup les maté bozala jamais décis. C'est bon. Salut boué. On a vu solution on a on tout ça là il y a ba gyros ya ba viande ya ba turc. Yango yo. Na kotis na kati ya nini na awa. Et maintenant ça le quand ça fait on a 12 il faut na calculer quand nini na osala. On a ekoka. Oyo boso kangeli mo na ta 2 opesi. Osala les 1000 chèques. Ba mama mi ba ebitene ba ba mela 1000 chèques na ndako. Mais nga ba mela ngo nga mona sala ngo gobelet 1000 chèques otele penza paille. Tele pembe. Amoni kaneta na restaurant. Oh bijou d'or, pour ça ka ba voyage. Ah na ndako na maman. C'est ça. C'est bon. La ligne déjà moko. Na suis sous mususu. En attendant four na na sina fungola ki Je suis moko le soupe. Tout. Na pakoli yango. Na lipa nanga parce que ils a lipa. Na pakoli gyros abe yango tatiki. Donc tatiki ba sauce à bandi voilà quoi. Na pakoli on a lipa nanga.
Et on a 2. Troisième yaka. Ya blandine bula ya nanga moko. Nlela o mabe ya lili besa vanda na yo. Senza na lobi yaka vacances. Yaka vacances pona mwasi kolamba. Mwasi kolamba. Mwasi kozaka complet donc na ndako na yo soin makambo nyonso kitoko bana na yo propre donc mwasi nde wana. Mwasi ezaka maquillage te. Mwasi ezaka kabelo te. Mwasi fozala wana ozala complet quoi. C'est ça. Bato bayebinga. Jordi, ça va? Comme tu as tapé ça ta carton na côté on a four mais et ça là déjà c'est bon parce que dans côté on a four. Dans côté on a four. Et zo kama moto moké parce que misuni o eza déjà yakobela. Parce que so umisango mapa na yo eziki. Donc na moni kutu lo msuna ko continuer te parce que na ko continuer ngonga moko yango recette na sali. Yango ni na yango yo. Tu vois? C'est bon. Na côté on a four. Après ezuma moto ka moké na bimisi. Na tieli bana na saleli ba quelque chose à boire. Allez, moi na zoya zozwa eloko azozwa mapa na ndenge na ata mama tamboli na ye moi na sali. C'est ça. Merci beaucoup na ligi bino mingi prochaine vidéo. C'est bon moninga na sali vidéo te peut-être na attente. Pour na osala parce que na en attente. Si na sali na attente, au moins on a peut 2 jours 3 jours na sali vidéo te mais pour le moment na zo sala ba vidéo. Donc bo rater te, bo s'abonnaka, bo partager ba vidéo nanga, bo tira ba j'aime, moi ba commentaire. La faute ezala nango malé to aussi to bongisa kaka et puis quand na yebisa bino boko mesana likamo surtout ba mesana kaka na lingi bino mingi bisous.